Et après, dans sa équipe, dans mon cours d'accompagnement. Et après, on a tout pas vieux joli bien là. Bon, on va j'ai bon. Non, donc si comme on va comprendre Valère Nanga. Voilà. Non, bon. Ouais, oh, si comme on va comprendre Valère Nanga. Voilà. Ok, soit avec qui non, faut passer ma cambo. Voilà, on qui n'a j'ai bon là le non. On a qui bon, kuna nzena bien, nzena la bienvenue. Singa mo bito beti na vie jolie ava. Tuiza masungi après c'est ba mbongo nanje oyo kanga. Mais par rapport à ngai kende na linga na ezali là. Kuna nzo ko se retrouver ti. Il va travailler. Tension ba kam susu. Zara mebele. Tu n'as pembe au kangsanga. Tu n'as pembe au kangsanga. Tu n'as pembe au kangsanga. Vraiment Gladys. Kangsanga alors on me que ça kati mais ngam je ka bon qui va gêner mutana gêner makila apesa makambo o akoli sakoli azoya bat bakufaka isanga sanga bongo oyo awa bakufa et comme c'est bang senga na so tana binga so na chef na photo ce que tout tu sali na si ta mutu bueta na ye bisinga ke bozoya ka awa ibaki bakufaka c'est ça que quand on a des foulanga et puis on a comme ça il y a j'ai mon boué sima boué ce qu'on a muté mesuka pour kangsanga pour pembe ya muté mo sana le baboué omoni biso tout ça musique banki ndumbate moi ce qui nous matonga il est mamboté te y a une chanteuse d'un qui figurante ayo comme chanteuse na Katia Villanova avant Longwa qui n'est pas virale on est manzi mboni non non et batin tant se rappeler nga on a évité c'est mais qui qui kuna c'est parce que mo boya baningo bazaki na boya ba tout pona na zuma kamote dans zuma kamote ndeni n'est la fille était comme wana ndemone kuna na Villanova na habité parce que fille à la Villanova ngai banzembo na mais moi na moi na nzembone kiminga na pour mo kende tikana ko boya baninga po yebi nanu liboso te ko asinya kina koti befuna na sinyo pesa ngambongo to sina lungu pesa ngambongo no za msala sino ayewe na msala na suna yembi na sisi sina lungu na lungu nanga estili nango no singa mbongo ani no singa mbongo te yondo za bende bazo exploiter ba exploiter tina suko senga pimbongo te na comment comprendre question na te sens que ko futa yo salaire to ebi ko za mwana mwasi o sa msala fo futa ndaku olia o mela carburant et tout sikoyo tango yo zo ba yo sali msala yo so bolongo esili OK après to débattre dans tes baninga msous pour chaque fois chaque séance à répétition na bino bo répéter ka ba ce que ça pour une stratégie bon yo moko yebi ninga sa mwamna mokonza na torte moko yebi le pourquoi so ka ba temate au sa on cache mardi vendredi zo rabattu le roi bena za mwamna na ko simba banati moko yebi pourquoi zo rabattu pourquoi si à moins que comme suko nombo la luke koki akokata naye bato bafula ba musicien ba chanteuse mbuka oyo na bike nga Lopez obenga bongo Lopez ba ve joli mbiana abenga bongo te na o viete papa ba sakoli abenga sko bongo na studio te studio bu te casque na yemi na studio abenga Lopez oh la flatterie mengi ya na mapula na biena newa kukuo newa na mapula na biena newa bosona bino bato bosala bato la zambe mutasala bato balinga balinga ndio bela kishasa ngoti ndenga voilà nzambe mais ndenga kongo ndenga kini bakinwa ba boss osala bato bon mon apinga
Voilà, merci beaucoup na abonné na biso sur la Vision Iti TV. Merci de vous s'abonner, de vous commenter, vous partager vraiment et ça la biso bien. Merci à notre boss Papa Iti Kasai depuis France. Merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya. Merci à Kija Brown Jackie Magnon, ma grande sœur chérie, toi tu es là. Merci beaucoup à Mami Zumba VIP international de tous les temps, de tous les jours, Meléa Mazuika. Voilà, dans le banc et c'est que ça on va comprendre parce que pena awa. Donc merci à toi JM Majansi Motombo Père Abapeti, merci à Trésor Kalombo, Trésor Lukusa TKL, autrement dit vraiment vous avez belé et merveille que dit tout cas vous avez vraiment belé bande ko bolinga biso biso peto linga bino lelo na zanga mroté bozo mona déjà ba image na mbeli bino star mboka na Congo Gladys Ngengo e mto pesa mambo mikolo na Villa Nova to komeka un peu ko sola na par rapport à mambo ngoninga ezokende ya na Villa Nova e pa ko yela biso ba sombelete ndenge ya madomi golo azoganga ganga na ba télévision to ebitié tout ça na to komeka un peu ko solo là et puis vraiment beaucoup découvrir yé aroyemba to kotikela e pena temps parce que koyemba ndimboka na ya la rakuna vraiment tous ça na ensemble. Bonjour. Bonjour la capucine de la presse. Babini Mongonzi, bonjour. Bonne santé. Très bien par la grâce. Vraiment ça fait longtemps na moni vraiment santé qui to qu'on a habité kuna mambo bani mbala moro. Qui to déjà ils robot tamad. Comment ya biso. Voilà, merci beaucoup. Na bandeko barotala yo vraiment tozana Gladys Ngengo a opesa mambo mikolo na Villa Nova to habité. To mona kio otambola ki na orchestre belé et lelo o s'est décidé au kota na Villa Nova to habité lo nino est motivé au kota na Villa Nova. Bon, moni ce côté mon orchestre belé c'est trop dire. Moi carrière nga nekita 5 orchestre était na vous pas tardé kala vraiment kala. Et après dans cette équipe na moko groupe d'accompagnement et après na groupe tellement tout repas vieux joli bien là. Bon, on va na j'ai bon na lu que si comme oui on va comprendre valeur nanga. Oh. Voilà. On va blow boya. Non, bon. Ouais, oh. Si comme ko ba comprendre ba valeur na. Voilà. O que soit working abino, faut passer makambu. Voilà, on qui na j'ai bon là le bino. Faut na qui Villa Nova. Qui de Villa Nova to ebité Gladys Ngengo qui de Villa Nova na orchestre ozala qui obi pas vie na biso joli mabi et puis joli mobia là voilà joli mobia là ça fait longtemps ayora na pena souté et on peut être epeza moko ya mambo esali ke olongwa na ebité kuna bande reconsidérer to bozaki combien de filles au bande ko yeba. Bon, tu as qui des filles, mais mimi makamunangati, ou t'en nanga. Donc vous avez mis balé. Balé. Moi, tigali yo préféré lo. Nga lingwa nanga, tu as vision na ye, tu as ça makamunani nganza matindai. Bon, kuna ndena bina bien, ndena la bienvenue. Singa mo bito beti na vie jolie awa. Tu as ma swingi, après ce petit bambon on anje, boyo kanga. Mais par rapport à makamunani kendi na linga mnange zalila, kuna zoko si retrouver ti. Ni va travail. Attention ba comme susu ils me belé tu as pembe au kangsanga vraiment Gladys kangsanga donc on miki oza kati mais ngama jeka bon qui va gêner mutu ana gêner makila apesa makambo o akolisa koli Gladys Ngengo abio akoli na ebité oza chanteuse et na ebité oko balancer son nom moro toyoka onanu et puis tozonga to meka o meka pe ko expliquer bato moi parcours place au utaki wana nengo lobi ba pembe eza so beta ba pembe aba okangisa o sko biso pende to linga handicap parce que chocho ndeka baloba ezara mboka na biso to meka pe ko tonga ona nenga sese mena nenga mabete na nenga osala te ke lobi elukelo ba problème vraiment ko sala la biso pembe so li pembe ba okangisanga po pembe ya mutema sana lo babwe omoni biso to za mzi ban kindumba te moi c'est qui matongo mais tongo donc on que ça là que copine ane fulanga et puis makama so inga je mobwe sima bwe ce qu'on a muteme suka donc baja sima c'est qui abade oteka teka ngati moi so yeli kamo be space ngati na kino pembe mba moko voilà pourquoi tu n'avais pas mopé do sani do na kase église wana bongo. Voilà, Gladys Ngengo moi acapella na bandiko borolanda et ça biso bien. Nzembo yo côté là na Villa Nova. Premier jour non ya ta Villa Nova que ça a testé. Visible. OK, c'est bon et tu reti que la bino bota la visible et puis tozonga tout juste après. Oh do kufa.
Visible bolingo katiango nako olalisi ngai motema molili butwe comme élastique tango ezotana te ngana miso pungi te ba penser si meilleur musindondo. Visible bolingo katiango nako olalisi ngai motema molili butwe comme élastique tango ezotana te ngana miso pongi te ba penser si meilleur musindondo. Misapi mitanoyo nzambakela seko katita mokumla le pousso et combien complète bolingo tout à fait levure n'a pas de mikate pour vimba il faut remplir moi certains critères love sengaka ebela bakalin love sengaka libokia ba tendresse car avec amani love zate kukule yambele mbele mwanango patina ya visible bolingo katiango nako olalisi nga motema molili butwe comme élastique tango ezotana te ngana miso pongi te ba penser si meilleur musindondo. Bolingo lokola liandi na lokolo moto mokolo yango ekotaka eyebanaka te na ntango akobima ekomi osala yo mokusa adefoi ekomi ojuge mwambanza nkombo ndeti mpe bolingo mokolo yango eyebanaka me mokolo asuka eyebanaka te jour asuka ekomi ojuge bopito ekomi omema yo na bason très fermé et baby si bongo et belisi moto comme mille bella si je savais mama Junior Botonga Champs-Élysées Félicia Epela la Camerounaise ben dans ce festival Papa Nathan. Bolingo lokola liandi na lokolo moto mokolo yango ekotaka eyebanaka te na ntango akobima ekomi osala yo mokusa adefoi ekomi ojuge mwambanza nkombo ndeti mpe bolingo mokolo yango eyebanaka me mokolo asuka eyebanaka te jour asuka ekomi ojuge bopito ekomi omema yo na bacentre fermé et baby si bongo et baby yo moto comme mille bella si je savais visible bolingo katiango nako olalisi nga motema molili butwe comme élastique tango ezotana te ngana miso pongi te ba penser si meilleur musindondo. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Bino mon beau tour au visible. Gladys Ngengo. Au salinga mo banini oyo. N'habité. Donc yo mo commissaire la déjà peu ba répétition nanda ko zora tempère vanda après répétition au bosala en coulisses na président yo po pe nanda ko zora temps travail. Bon bana koti kuna na muna coulisitaire kuna na au travail à nanda ko kembisi ton. Moi siko na dans équipe na déjà, une équipe na depuis 40 ans depuis kala. Cela pour ça répertoire mo bien travailler na bango benga bango to travailler ensemble pour niveau la nova barozo le loisir mais puis le meilleur dans ceux qui au travail te oui quand bazonga bon style de swinga kuna okotika la okobimate oyebanate donc dans ça zuyo ska muda tala mais il faut bosser dire na ndaku donc yesu na ndaka na répétition pesi le meilleur voilà bon dans ndaka nga travailler ni équipe nanga
ils allaient bailler lundi au travail de bosser puis ma idée ba orienter comment boy kende boy donc c'est un peu que Villanova. Voilà. Ok na Villanova to ebité to monaki ndeko na biso mususu Deborah Amado oya qui comme figurante et lelo oyo et comme problème yé na président na yo Fabregas Maestro na ebité lobby lelo yo poye étant que chanteuse lobby pour louer mamboté te yé te une chanteuse d'un qui figurante ayo comme chanteuse na kata Villanova avant Longwa akinde pas et pas viral on a manzi monino na we batin tant so rappeler nga on a évité c'est mais qui kuna c'est parce que comme boya baningo bazaki na boya batu te pona na zuma kambute attends zuma kambo ndeni nes la fille te kombwana nde mone kuna na Villanova na évité faut so fille ta Villanova nga ibanzembo naye mais moi na moi na nzembo ne kiminga na banero ye mo peut on oya na nzela boye mais et kiminga vraiment pona nzembo ngo na télécharger na yoksa mais niveau mo kende tika na koboya baninga po yebi na no liboso te na koboya mututé nga na vie nga na ndinga na zaleli boya batuté la fille sera yemba ki na Villanova na ça le fort na luka nzembo na pona yemba ngo ngisa ya teste kuna mais na yebité bina car mais ceux qui azo déclarer azo réclamer ba droit na c'est qui va na mama yeso so ba signaki allo bit so ba signaki te wona ke ina persi ba signaki te bon yo ne ngoke bon da bosi te nga signaki nga ke te featuring nga ke lo msa na nga hein ngi comme ça là que lelo boye bo sali pelo mo esimbi pa pepe na bosi est-ce que c'était en comment ya foot out Diana tant que ma fille moi bien chanteuse de Cindy est-ce que kuna pas bagamo pas wasinya kina koti we fona na signer opesa ngambongo tous na lungu opesa ngambongo no za msala no ayewe na msala na so na yembi na sisi sina lungu na lungu na still nango no singa mbongo ni no singa mbongo te yondo za bende ba exploiter ti na suko senga pimbongo te na comment comprendre question na te dans sens que ko futa yo salaire to ebi ko za mwana mwasi osa musala fo futa ndaku olia o mela carburant et tout sikoyo tango yo solo baki yo sali musala yo so bolongo esili OK après attends sona mwingi yo sa no musapo lobe ozwelo te yo ndeni mtu to sala po azo meilleur na voilà ngesu kuna na biso na yembi na disque to na single dans un bon simbi pe bakatele mo pa au faut pesa ngai c'est pour le problème te mais Amado Deborah ba pesa na pesa te en fait tunadi ake tuna kuna po na pesa te wala na bango ake sona kuna ake tuna po na pesa te mais oui so on a abonné singa bike fa so beti cancer ou quelque chose na oyembi ozimo loko na wana est-ce que ayemba babini sabini sena ba mboka to akenda sans phrase wati yango lelo eko kasi mabed makazi comment yo oyemba aussi si c'est l'autre c'est ça là mabe makazi mabe bongote. Voilà, merci et na Villanova tout le monde à chaque fois bana maestro yaki chaque répétition la bino bozo rara batosika eza pour anini pour bino bao boza na bozo pesa pe amambuté to débat nanté pe baninga msusu pour chaque fois chaque séance à répétition la bino bo recruter ka batosika eza pour nani stratégie bon yo moko yebi ninga sa mwamna ye mukonza na torte yumuka yebi le pourquoi so kawakata ba temate ausa onka mardi vendredi zo rabatu le roi pena za mwamna ye na ko simba wanate yumuka yebi pourquoi zo rabatu pourquoi si à moins que comme siko nombo la no luka koki akokata naye le kona akati c'est que no maluka ne kokite pona moni bongo voilà N'habitez na orchestre ne to kota ils appellent na guerre d'esprit mo ezalara ils rappellent moto simbi micro bolingo lo ba melio voix est-ce que le roi de comme là bon bana komi kuna on est habitumba ba bisenga la bongo zoya awako babi zoya bat bakufaka bisenga la bisenga bongo oyoye awa bakufa et comme senga bang senga na so tana benga ki so na chef na Francesco to te sali na si ta mutu bueta na ye bisinga ke bozo yaka awa ibaki bakufaka te wala tera musique mais ça musique les églises te so il faut y aller makam parce que ngenga bena makam te basaka ne ba mona basa de ba mona bo zaka ndu za nzambe mais siko na ebite osana des tendances
osalela nzambe osalela mpe mokili nayebi te ozomikabola nde nini mpo oza chanteuse makasi na église wana moto oyebisanga te te non kosala mokili za ndeni na comprendre te toza na de musique nde tobengaka te musique ya mokili na musique ya nzambe wana selo biso nde tobengela yango siko oyo oyembela nzambe oyembelaka mpe koyebi te donc soki obengi musique profonde ya mosala nanga cope na mpenza bikini olela yango awa bon wana eza muzika nkolo na banda na kuna so na église ata na ti pantalon boye bapanga liputa moto yemba donc wana bina za po na nkolo wana po na nkolo za cope nanga po na nkolo ndenge déjà okomi na Villa Nova tokita tomata toyebi ke kisiaka koto komi wana pene ezalaka epo bave joli tellement bango balingani na bango mambo wana te yango mpo mona ti lobi baoyokana te wana sakola déjà te sakola déjà wana papa te ba garçon aza mai na makile de sala abo moto. Voilà, merci beaucoup Gladys Ngengo ba rebalancer les biso susu image moko toyoka vraiment Gladys Ngengo ninga zoyemba koyembisa la moi bien amuta koyemba photo yo rara mingi ninga zoyemba et osala vraiment bien bato bona pour soutenir artiste na bino yeyo chanteuse ozo pisa mambulelo na Villa Nova wana posa ba yembo kitoko wana posa ba boire propre yare pas Gladys Ngengo yeyo tozo teka déjà kende donc lelo boye Gladys Ngengo makambu na Villa Nova totika ba balancer les biso image et puis tozo nga tout juste après. Ngonda nanzimi okangela ngai elongi kasi motema te c'est le fait mon jojo moi je fais la paix qui te pesaki ngai na penisa nzoto zoka lokolo moko ezalaki akobukana je suis tombée butena ngai ya miel etikali vide ezalaki rempli na bolingo na yo full option jamais eva monaki moto alekaki Adam Jojo moni nanango oya leki ngai joto ya leta moli wanjambe eleki pende mort epa ya basaya Baba kutu balobi bavegle bamoni bakoka batelemi pona kanangai mes larmes dans mes yeux et salir caricature na matama nangai fabrication yo jojo yebaka bolingo ngonda epandaka na ntima na elongi te soko boyinga na kopema te na koningana te na kobouge te na kozela bonena ngai epa na yo ime pitié mon âme ange mabenini nga nasalaki olimbisanga lisumu nini nasali oyeleki oya jida pose espace te na motema na yo limbisanga Pitié mon âme ange mabenini nga nasalaki olimbisanga lisumu nini nasali oyeleki oya jida pose espace te na motema na yo limbisanga. Et que bien? Merci. Voilà, merci beaucoup Gladys Ngengo star mboka nanga Kongo na bengaka ebongo vraiment ba deko bozolanda biso bozora mwana bozora mwana ba message na biso mboka obosungaka oboye ba rapena ke so mwana ndenga bozoya na makambo so na bina simba e makambo kozala lobi pour bénéficier lobi pour sepela sobolaka na maestro akpesi yo mwana osali epeka makambo esalaka bien toyebi Gladys Ngengo touti koyoka balandi na biso ya Vision Iti TV vraiment basepeli koyoka voir na tokomona ngo tokocomprendre ngo bosepeli na ba commentaire
tant tout le monde a commentaire na bino ba j'aime na bino et ça biso bien to comprendre que Gladys Nyengo lobby peto benga et pour se pelisa susu bandeko na biso ba abonné na biso ya Vision ITTV na ebité message ndio ko lancer na bandeko o ba occasion rotala et pour na suka to kotigela opé o sa amolo mo pour se pelisa balandi na biso o ba occasion rolanda biso na ebité message ndio ko lancer na bandeko o ba occasion rolanda biso na émission na biso. Bon, c'est clair, message est clair et que tout la bonne musique bato ba fula ba musicien ba chanter zambura oyo na biki nga Lopez obenga bon Lopez ba ve joli mbiala abenga bongo te na viete papa ba sakoli sakoli abenga sko bon na studio te studio bu te casque na yemi na studio abenga Lopez oh la flatterie bon ngayo na yeli boso na bino bato bosala bato la nzambe mutasala bato balinga balinga le bela kishasa ngoti ndenga voilà nzambe mais ndenga kongo ndenga kini bakinwa ba boss osala basala bato bomona pinga botala pinga loka ba Emmanuel Ngaro na kiska zali te sali mona nga pina donc au pire petite na yo chanter za mboka te dit Singengo Lopez donc soutenir nga bata bien on tamba kombote o na mteme tuti émission oyo aza donc ubinka la barbi mongondi nga aza na ngana donc voilà merci. Voilà maman banga na opé na bandi kubozo voilà mabanga na ngai liboso na bino ndebo kenda rapé na te non on a dit te dans la biso donc un peu si mbote na mokondi na ngai mi coste connais mi bikela donc à Paris je te salue et puis un peu si bibiche le beaucoup arc-en-ciel et puis à Paris je te salue pas mbote na ngai voilà noble Achille Kisoka, je te salue. Pati Malé de Roi 12-12. Iva Kikuta, je te salue. Famille Yuma, Ani Yuma, Jorti Yuma, je te salue. Napesi Motepe, Iva Kikuta, famille Kabila Nyonstu, Orly Kabila, je te salue. Et puis Napesi Mbote Nanga, na mon vieux Moussa Keba. Mais c'est des chanteurs. Depuis au moment où c'est grâce à eux. Donc merci mon vieux pour na bolingo linganga ndenga solo sans intérêt voilà. Bambote Nanga sous na vieux Leblanc Zola Kandanzambi nzama mon kele qui je te salue. Et puis Pesi Mbote Nanga la générale de photo Joël le Bouffe je te salue. Fala Queen Pamela Massamba je te salue. Et les amis de Gladys Lopez nous surtout Bambote Bele voilà pour comprendre biso hein et ça bon autant to marota mabanga pena wana to lalara faut atangela biso pena journée parce que li banga nde makambo o alingi ba boire yo faut pesa mbongo donc nga tinda bato bo ara mingi merci mwana nzembo libanga soko yo nzembo libanga ozwa muto azo boire on a valeur. Merci à toi Amélia Mazuka de tous les temps de tous les jours. Merci à JM Agence Moto beau-père à Petit. Merci à TKL Trésor Kalombo. Merci beaucoup à toi Merveille Kwedituka. Merci à Augustin Mungidi. Merci boza tellement ébélé bandeko bozagi na biso. Merci à toi mon boss. Merci beaucoup à toi papa Tolingara Mingi. Papa Iti Kasai depuis France, vous êtes tellement ébélé. Bandeko Boningara Bisso, commentez, likez, partagez. Vraiment, on a Vision ITTV, vous allez ragement ici parce que Barbine Mongon de la capucieuse de la presse, Madame Aboupia, la fille qui orange à la presse, Azana Bino, vraiment Elongo et avec moi, vous allez ragement ici. Soyez Nzambazongi Tekandi na Lubara, tout le monde a le même numéro, mais entre-temps, tu la Bino Gladys Nyengo, appelé Sabino Bilengi, sans guitare. Donc après Sabino Bilenyango et puis et au ça bien vraiment pour aller l'autre suki awa merci beaucoup bye Munya mon baski mbate sele mapata mangoso e kungula nesaka atitina bambele wa muna nabino na titino wele embesa mulema mungo minyama ba mengi yae na mapula na obi na newa kuku newa na mapula na obi na newa kuku newa na mapula na obi na newa kuku newa na mapula na obi na newa kuku je suis là
Bobole chechana ne mundi mwase sonite se belongi sone babila nendeke mune ma pape jese bumane nongia nasi menge tokasewa Tubunya menobi nika anayu kendo nestemi minyama bwa mengi yao na mapula na obi nanewa kukuo newa na mapula na obi nanewa kukuo je suis là Gadi Lopez chante Zambuka voilà bye